m'appelle de Solanga, Lenga, Sali, 1+1, ouvrez la pub, ouvrez la pub. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen Babylon, à cause de Babylone. alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit, Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso nzambe apambola bino ya bino ndeko Kongo alenga mwana fumu kimbangu tokutani lisusu ndenge tomesana kokutana na masolo na biso mokolo aposo mokolo oyo ya yenga tosalaka ba resume na makambo oyo eleki na poso mobimba boyebeke ya solo bandeko inondation oyo eutosalama na semaine oyo mokolo alendi oyo esali catastrophe na 4 coins ya Kinshasa pe na ba intérieur bato bakufi ba nzele bukani en tout cas banda kozali dédommagé makambo ebele bande kozali passe mbela oto betaki pona kolakisa ya solo il faut ba beaucoup mestre na biso bakitaka sur le terrain Augustin Bikinda beaucoup mestre ya commune na Selembao ye atikali simate alobaki ya solo il faut akita mona esika wapi ba catastrophe oyo salamaki akendaki bongo na avenue Iyoma numéro 6 pona kokutana na mwasi oyo akufaki na bana na emisatu bandeko pasi na motema na commune ya Badia pardon na quartier ya Badiading na commune ya Selembao lokola ye azali mokambi muto azali kokamba commune ya Selembao bourgmestre ango bandeko yango amonaki ke il faut ye moko akita sur le terrain sur place kasi ya solo bandeko mbela tozali kobeta kaka boye ya solo gouvernement na biso babetaka sete mpona kolobaki ya solo budget ya mboka ekomi ebele presque likolo ya ba 5 milliards ba 10 milliards mboka ekomi na mbongo mbodoki budget gouvernement ezokende kitoko kasi ya solo soki gouvernement ezokende kitoko budget ezali malamu bato bazali kokufa na bandi bandeko meme na mikili ya poto tomonaka soki catastrophe esalami balongolaka ta monta moko boye na kati ya kese ya leta mpona kopesa na bato oyo bazwi likama awa na poto esalamaka ndenge wana bandeko toyebi ke bato bazali kogouverne biso bazali bato mpe bawuti awa na mikili ya poto eske bakoki koaplike te ata balwa wana ata ya moke tomona mpe ke bato bazali kokufela baede bango mpe na mwa ndambo na mwa epakolami oyo ekeki kosala bango mpe mwa malamu bameka kolongola mpe susi ya bato oyo bakufeli Rwanda bomi biso mingi tomonaki ya solo Rwanda na Uganda baye kobunda na kati ya mabele na biso babomi presque ba 2 à 3 millions de Congolais ti lelo mbongo wana ifale badedommage biso tozwa yango te bandeko Uganda fala futa mbongo wana presque 10 milliards lelo ba victime wana ba famille na bango ti lelo balelaka kuna na Kivu bandeko ba Rwandais susu bazali koboma biso kaka lobi tribunal ekosalama mpona Rwanda il faut dédommager Congo mbongo wana ekokende kaka pa bapoliticien yango bandeko tozali kobeta sete na bapoliticien vraiment boyeba kososola tala lelo catastrophe ezali na Kinshasa tala lelo catastrophe ezali na Bakongo na nzela ya Bakongo na Congo central tala lelo bavictime ya bato bakufi bibembe mosuku balobi emonani te bato baza kobima ti na se ya mabanga bato bapoli bato bakufi na ndenge ya kosakana te yango tozali kobeta mbela toujours na gouverneur na bourgmestre boyeba kotia banorme banzela oyo bozali kotonga tozali kobeta sete na babourgmestre boluka bagene bopesa bango mosolo ya malamu mpo bayeba kosoigne baterase wana ekoma na banorme moko ya kitoko ezala propre Luanda lelo soko okei komona bandeko
ata na cité eza kaka ndenge wana, mais soki otali ville na bango okomona eza kitoko kosakana te. Yango bandeko, Kinshasa eza capitale moko oyo eyebani mingi. Vraiment en tout cas, beaucoup mais c'est gouverneur na biso Jean-Denis Ngobila bosalela biso mosala kitoko. Yango tolanda bilili bomona, merci mingi na papa Augustin Bikinda, beaucoup mais na biso aselembau ya lembaki te alobeki ya solo akutana na mama oyo na lupango oyo bato nyonso to bakufeli kuna na avenue Iyoma na quartier Badiading na commune Selembao yakene komona bango pote ya solo asolola na bana na ye ndenge kaka ezalaka. Merci mingi na Eric Makonzo bilili ya sika. Merci tolanda bilili Eric Makonzo en direct ya Kinshasa molobeli ya Eroga Lisungi. Matondo mingi. Amina, le oui et l'amen, le premier et le dernier, le point final, le rédempteur qui se lève le dernier. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, Amina sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko, utwa lelo ngana mona yo, sembola loboko, na betesa na umeli pe mingi, tu es le oui et la kufa bonga na zwa bomo ya sika, nani amona pasi bonga na zwa ngolu, nani azanga bonga na koma moto abozi, nani ofongola porte na mere rouge bato bakota pe baleka yo ne spécialiste ba porte zanga ba clé ba serrir na mai pe na ba mu obongola likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mane osala mupepe serveur lokola na restaurant ememela bango kai na dessert. Pasi bonga na zwa ngolu, nani azanga bomba na koma moto aboshendereba, nani obongola mai vino yo fils de charpentier ya vigneronte, obongola mbisi sous-marin Jonas akoma na destination.
généraux, selon Joël de 25. Amina Koti Sataba Bango, on a voulu pémini. Longi Sangaye, Yango Yango Yo, Yangwa Molimo, Yangwa Mafuta, Yangwa Bikamwa, Amina Sembola Lobo, Sembola Lobo Konayo, Sembola Lobo, Utwale Longa na Monayo, Sembola Lobo, na Betesa na Ubeli Pemi. matondo ya solo bandeko tokomi na suka na bandi bolandi ndenge papa na biso Augustin Bikinda aleki na kokutana na bafamille nyonso mpe bacatastrophe oyo esalamaki na quartier Badiadingi mpe na commune ya Selembao kuna mpo ya solo ayeba ndenge nini bakosala misala ya solo bandeko bokumese azali mutu oyo azali kosala mosala na ye kasi ya solo bandeko ye apesaka rapport epai ya gouverneur pamba te gouverneur moto akobimisa mosolo mpo ya solo bokumese aexekite asala mosala kitoko na commune wana parce que soki ebongo ezali kobima kitoko ezali fierté ya gouverneur yango bandeko gouverneur mpe so asali kitoko ministre ya intérieur ye mpe azali fier mpo azali komona criminalité ekosila a partir ya wana ministre mpe akobeta masolo kitoko na bamedia yango bandeko biso toyaka kaka koloba tozali koloba mpe tozali kopesa mpe mayele na bakonzi na biso tozali komanke bango respecte kasi ya solo tozali kolobela bango sembo ndenge mboka na biso RDC koyi kotambola président de la république mpe akosepela ye mpe akomonaka ya solo en tout cas baministre na nga bazali kotambusa mboka malamu inondation oyo ezali kosalama na Congo bandeko ezali nango eloko te kasi soki lobi tozwi banzela ya malamu baterase bakomi kosoane yango bandeko tosali autoroute mpo autoroute na Congo ezali te me mokolo tokosala autoroute ata mibale misatu bandeko mboka na biso ekoma na valeur embouteillage mingi na Kinshasa ekosila tala neti nzela oyo kolongwa centre ville mpo okoma ti na aéroport ya Njili eza kaka na nzela moko soki pont ya Njili ebebi bandeko nzela mosusu ezali te yango bandeko bobongisa banzela me banzela ya telecom kuna bosala yango mbangu mpe kitoko mpo ekende ti to banzela mosusu ezala ekende kokutana ti bakote ya Masina kuna bakote ya Tchango banzela fo kosala yango. Oh, Jara, Congo veut la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1. On veut la paix, on veut la paix. Sacha Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon. cause de Babylone. Alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On veut la paix, on veut la paix.